12 septembre 1887 wena ye tokindwadi mukati kwa Yerusalemi ye yandi utukutikisi vafulukiki nzambi ya ntekila kayenako enzambi nalanda kunimandi pe kayenako yandi wanhete yandi pe wantsuka eluvuva muduto titomba mumantsanga kuntenthangu yandi ukutuvana lo kawankakako tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana takuvana jambote. Thank you. Kubikeno moko twavana nsemya zulu yentoto pungu tulendo sedia makanda ntinwa yenge ntinwa ngolo sedia wala kazi kiambote munkumbwa se ye mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovana papa mfumo ambanza papa ya lunga na kiangani abanda kikolo balikambo moko nkama lumbu kimosi kianlende promesse oyo koreki bapesaki ke tozoya kozonga le 4 oye
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Ba oye! Ba jeune oye! Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye! Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye! Kusima Umeka Yanikele bis na lombango nyonso po ete to gagner temps na Koreki oye toyebi ke esengo eleki kasi tovanda mwa moke kimia na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre Yahweh topesi yo merci ozali maître de temps et de circonstances opesaka biso souffle de vie ntango nyonso toye na esika oyo na makasi na biso te ezali po ete yo obatelaki biso na likambo monene oyo osaleli biso kasi yango yambo tobanda liloba na biso papa tokosenga banzembo mibale kasi ewumela te likambo oyo ezalaki bakoko na biso pe bendele ya Nzambe ezali kopepa Sika
Yahweh ozali Nzambe. Liloba na yo ekokweyaka te. Toyaki awa. Opesa biso mokumba monene. Olobaki na biso tosombela yo pelle chargeuse. Papa tobandaki koévoluer na opération wana. Ti tokomi le 24 décembre. Toye na fête ya jeteki. Tobonaki bandeko bapesaki compacteur. Tokotaki na kati ba président généraux pe ba invité banso tozalaki otalisaki biso posa na yo. Olakisaki biso biloko oyo ozali na yango posa. Olobi na biso oza na posa ya ba tracteur agricole ebele. Ozali na posa ya ba bus ebele. Ozali na posa ya bulldozer. Ozali na posa ya ba engin nyonso oyo ekosungaka biso mpona kosala bilanga pe ba engin oyo ekosungaka biso mpona kosala nzela. Otalisaki biso posa na yo. Susi na yo bilaka ekoma mokuse, aéroport esalema, nzela bioka efungwama, chemin de la passion ya papa Simon Kimbangu efungwama. Na yango olobaki na biso lokola pelle chargeuse ezali, biso tosombela yo bulldozer. Yango papa topesi yo merci. Pambate ezalaki le 26 décembre. Esengelaki toya nango le 17 juillet. Kasi papa ndenge etelemi wana ezali kokute misolo ebele. Yango wana opesaki biso elaka. Tolobi ete papa ekoya sima. À peu près combien de jours topesaki? Kasi Yahweh koyeki oye. Yahweh alobi la biso le 4 août. Topesa ye bulldozer. Koyeki oye. Nzambe akosaka? Est-ce que biso tokosi Nzambe? Na boyokani na tata molimo santo. Papa lobaki na biso toya na bulldozer le 4 août. Lelo tozali date nini? Le 4 août. Elakisi ete Nzambe akokweyaka te, akolongaka kaka. Na yango papa topesi yo merci. Kasi papa tozali kosenga bolimbisi. Gai nazali numéro 1. Otiengai kapita. Kasi yonde mokonzi ya koreki. Biso tozali bakonzi te. Biso tozali bakapita. Lokola na classe ndenge ezalaka préfet azali, mais chaque classe ezali na kapita oyo kokengelaka. Otie biso bakapita. Opesi biso posa na yo, biso tokitisi yango, ndenge olobaki yango, mokolo toyaki kozwa mbote. Olobi na biso, likambo nyonso oyo nga naza nango posa na kati na koreki, nga na kobanda kobenga kaka ye. Olakisaki ngai musapi papa. Na yango, topesi merci papa, na collaboration entre biso bana na Nzambe na biso. Papa, pardon tosengi pona nini? Tozali bana. Tokosumuka katango nyonso. Mitema ezalaki likolo. Toyimaki.
Est-ce que na yango papa ngai nazali kapita porte-parole ya koreki baye banso oyo tobeti libaku pona likambo oyo papa limbisa biso tozali kaka bana tozali na nzoto ezali na sentiment mingi moto mosusu papa akoyoka likambo kaka pa ya mutu ta mosusu ayokeli yango mpe ndenge wana te atambusi yango kopekisaka biso ntango nyonso tolongola songi pamba te yango nde ekobomaka na yango na nzela wana papa limbisa biso pamba te tozali bana soki olimbisi biso te mingi kati na biso tokontribiaki me lokola na kontribue eloko emonani te motema esali pasi ntango mosusu ekokangela biso nzela ya bénédiction na yango basali na yo yango tosengaka ntango nyonso ozalaka na biso po ete tokweyaka te pamba te ntango yo ozali pembeni satan mpe akobengaka biso ye nde moto alakisaka biso maemanso ya mabe oyo biso tosalaka te tomitambusaka biso moko posa ya satan ezali soki biso toeshue yo nde okosilika ntango yo osiliki biso tokozwa mapamboli te nzoka nde ntango yo osepeli biso tozwi mapamboli esengo ezalaki awa le 17 juillet papa le 18 juillet opesaki micro na mbuta na biso ya jeteki biso tosali mwa confusion koaloye tosalaki confusion papa no walobi biso tomoni kaka dessin bongo to bongo te alobi bana batindi nga na ya kotala kasi namoni kaka dessin rendez-vous le 4 août malheureusement ye moko aza te koraloye tozali liboso ya tata molimo santu émulation wana ezali mpona bakorale emata polémique wana biso tosepelaka nango yango nde moto ematisaka mosala ntango kibombanda ya bakorale ezali nde lingomba ezotongama na kibombanda wana ndenge toye na bulldozer boye mama ya korale de dirigeant azoya na eloko moko ya makasi le 3 octobre voilà tokomona yango le 3 octobre donc wana biso tosala confusion te alobaki na ndenge ya mabe te tointerprete yango na ndenge ya mabe te ezali ndenge tosalaka tatunaka nde biso tobandi koswana wana biso tozoswana lingomba ezali kotongama tomoni porte char likolo bato bazotuna me mpona nini ekiti nango te mutuka ezonga soki ekiti awa ekopanza place audience pamba te eza kilo makasi eza 39 tonnes ezali kilo makasi na yango oyo tobongisi tokoki kobuka yango te donc tolongola confusion wana mpe tata molimo santu koreki oye mwali teya tata molimo santu bongele meso topesaka ye confiance e biso mpe bopesaka biso confiance papa alobaki likambo papa alobi makambo oyo nga nalandelaka yango ntango nyonso papa bakisaki nalandelaka yango de près alobaki de loin te koraloye
de loin eza lokola papa aza na nkamba biso toza na Kinshasa. Mais alobi de près elakisi ete biso toza awa tozomona ete me azali azolandela yango de près nyonso ezosalema nazolandela yango de près. Senga bolimbisi po ete oyo Yawe akopesa biso toyamba yango pamba te tosali musala ya munene. Mama Lisi kotika te na mitambwisa ngai moko. 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 Opesi ngai eza monene. Opesi ngai eza makasi. Yawe biso tozali bana na yo basali na yo toye ko pesa likambo na biso epai na yo. Bulldozer papa effort oyo ezali ya mutu moko te. Yango tozali ko remercier bino na ndenge bosengi biso pamba te Nzambe soki asengi yo eza déjà bénédiction. Bon encadrer biso ti tokomi na niveau oyo. Ba remerciement mususu eye na batata Songianzila tango nyonso azozala na biso. Mukolo mususu abengi biso alobi botinda nano foto ya Angin bolingi bosomba. Totindi nzoka nde ezalaki yango te. Biso tokende kozwa oyo ya moins cher po tomonaki eza talo makasi. Biso tokezwa ya moins cher. Papa Songianzila lobi mabele ya nkamba ezali makasi pe esangana na mabanga. Il faut boluka eloko ya makasi. Koreki oye. Eloko ya makasi bongele meso. Wana ezali Angin ya suka pona kosala nzela. Dimension ya suka, capacité ya suka pona kosala nzela. O etikali e basala kango na ba mine. Na yango toye papa kotika bulldozer. Papa merci papa Songianzila na ba orientation. Mes remerciements mususu eke na ba tozela muke. Okay. Remerciement mususu ekei na ba responsable ya Koreki pe bana nyonso ya Koreki oyo ba pesi misolo na bango ba contribuer na ndenge nyonso yango topesi merci. Ndenge Angin ezali kokota ba choriste to telema to zonga muke sima de mama Lisi okopesa biso nzembo tondima kosalela yo.
Toyokana Tope Satan na porte-char et zonga Pambate GPRS ezo funda biso donc bakonzi bazoye bake nanu balongwete Yahweh oyoki kolela na biso Nzembo oyo tozwi papier te to banda kokoma ezali kaka prophétie ekokisami Nzembo oyo ezwami papa tozosala opération ya achat bulldozer je crois tozalaki na nous-mêmes na ba 10% ya mbongo tokangisaki Nzembo ebimi tata molimo santo azali songi Nzembo ebimi tozoyemba Nzembo oyo je kota kolakisa yo yango siete yo tambe otaka yango papa toseki kaka ipapoli kosopa yango kasi lokola tozali na tata Nzambe elaka ekokisami ndenge tosombi yango papa elakisi teke tozali na mbongo ebele eye kosenga epai na yo po ete opambola biso mbuta moko papa na kati ya lingomba mbuta munene baza bibale bazaka mibale bapesi biso mayele balobi likambo bosali ezali ya makasi kasi bosenga na papa apesa biso sakoche koreki oye nini ezalaka na sakoche mbongo papa yango nde esalaka ete lingomba etongama yango pe bopesa biso elaka ete
Yelusalemi soki etongami te pasi na biso ekosila te. Papa Angin ekotonga Yelusalemi yango eye. Papa tosengi lipamboli. Mbongo ya pilipili ezali awa. Mbongo ya tomate ezali. Mbongo ya bakop eza na kati awa. Mbongo ya salaire eza na kati. Salaire yango pe ya malonga te papa. Bongo ya makambo ya ndenge na ndenge mutu mususu papa abane ko préparer libala. Alobi pona bulldozer en tout cas na sacrifier. A changer date ya mariage papa. Mutu mususu alinga soma mutu kana ye. A pesi mbongo po ete bulldozer esomba. Mutu mususu alinga somba te eteni ya lupangu kasi a pesi po ete bulldozer esombama. Papa oyaki po ete obikisa biso. Opesi biso pe devoir lipamboli ekoyaka na PTT. Opesi biso devoir totonga nano Yelusalemi nde pasi na biso ekosila. Yango papa tozali kozela. Yo kosaka te, yo zali nzambe, mopesi na nyonso. Pona koreki kaka te, pona ba jeune oye. Lingomba mobimba tozali ba jeune. Ekeke oyo yo yaki pote olongisa biso ba jeune. Papa totie like pa na yo. Eza Angin ya koreki te kasi eza Angin ya lingomba. Pambola biso nyonso na kati na lingomba. Soki bozwi ezali, tokosala lisusu koleka. Oyo ezali muke, tokoki kosomba meme 10 bulldozer. Kasi batu mususu papa ezalaka pasi aza na volonté ya kosala kasi bozwi ezali te. Ekende liboso pe oyo tosengaka tango nyonso papa mokili moyebi yo te yango bazali kotiola bazali kofinga kosala oyo bango balingi sosolisa mokili moyeba ete yo tata molimo santu ozali nzambe makambo nyonso ezali na maboko na yo. Kimia oyo tozali koluka meme na Europe soki wapi na mokili mobimba ezali kaka na maboko na yo. Toye maboko pamba tutie likete papa tokozonga maboko pamba te na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. Papa na occasion oyo ezali likambo ya esengo. Fleur elakisi bolingo. Fleur elakisi esengo. Fleur elakisi kozongisa alliance na biso na yo tata nzambe. Yango toye na fleur. Merci papa. Wana les alliances. Opesa biso kimia surtout na lingomba. Ingeta papa o ezali mikanda. Angin to sombi yango na maboko ya mutu te. Ezali ya sika kilométrage 00. Ba contact nyonso papa. Maman dirigeante, lipamboli yaka na PTT.
awe na maimanso saleli biso tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu papa manso masima lobami nini lisusu biso tokoloba papa talela biso bana na yo ya kimbangiste batata na bamama ba jeune na bana mike ba mouvement ba service ba département ne fiske na mwa volonté oyo ya moke tozalaka na yango oyokela biso mawa papa malgré bozwi ya pasi kasi kimbangiste andima na ye kokanga ceinture malamu kutu akufa nzala me asala nano posa ya nzambe maye masalema na 1921 papa otelimisaka liwa nemva mobimba na kontre oyo lelo oyo mbongo oyo ezokokende na ba ordonnance na tina ba maladi soki maladi oningi misi yango mwa moke mbongo wana ekosala misala ya minene na kati na Yerusalemi pe na kati ya Lingomba. Mbongo oyo ezali kokende na tina ya bibembe cercueil combien ba transport kolongola ebembe na pototi awa combien kibomoto pe ekoti kati na biso papa soki liwa ekoki kotelema tokimi kokufa te pamba te tozali na banzoto pe liwa nzela ya kokutana na yo nzambe me papa limbisa biso soki liwa akoki kotika biso nano mwa tranquille tosante wa nzambe to tango yifwene wa bakafulu watusikidikisa.
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye! Eunwe! Embaje! Bilo biakunwe! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese voga kiese kwe. Sai voga sai kwe. Tulenda kwetu sema. Elekeli biso. Bongo bien bongo te. Lelo eza date ne. Oyo balakisi papa yangenda lako ni papa kimbango alakisa kiye vale alakisi banani wa vale biso ba jeune biso tozali awa eza ya solo bapapa batiki biso fuma mbanza alobi na ngai botonga Yerusalemi tongo bandela ndengeni iya lobi koyoka pasi te o bakolanda yo eza ya ye eza ya yo wana nde bakolanda yo o bakolanda yo te ya yo te bino bolandi biso ya banani ezali bongo donc bosali yango na nko olakisi bango yaya bayaya banani wana bozo la kanda tokutani na koreki ijiki mpe biso kaka bongo bie bongo te lingoma nyonso tozali forme na papa Mfumalongo bongo bie bongo te oh dirigeant formé na banani oh jetiki formé na banani oh koreki formé na banani donc lingoma mobimba nakanisi oyo tokendaki na Lutendele tokendaki na nini retraite tout ça bien formé biso bato ye ndenge bapapa balobaki totonga Yerusalemi mpo na mise tomonaki pasi bange tozalaki nango ezalaki ya mondele mais soki kodefa presse mais tolongaki oyo mpe tozosala lelo presse ezalaki me lokola tokomi kozoya biso moko tomoni ke ok ekosimba
et oyo monene lelo ba place mingi tokosala. Mama Mwilu biloko na ye eza na nzela. Dirigeant biloko na bango eza na nzela. Ba volontaire pe biloko na bango ezali. Oyo kolakisa ke avant to bana kosala misala wana ye liboso abongisa. Tina ni nazaki presse lokole ye nango na kolala bien lelo. Nalala bien nalala te. Lala Yahweh. Pongi malamu Yahweh. Biso pe papa pesa biso pongi. Mama te tolala ka lisusu te papa. Voilà. Olala ka te. Tolala ka te. Ezongi. Merci Yahweh. Pamba te suko lali ba vision ya kitoko, ba ndoto ya kitoko. Voilà. Kuna ndeto zwila kama makambo. Ba message ya Tata Nzambe. Soki tolobi bongo pamba te makambo mingi ezokozela biso tokosala eloko oyo. Ndenge yeboye lobi kaka nayebi te papa mbele tobanda lobi. Yobo loba. Koreki oye. Biso tozana biso ba kapita. Papa si alakisa kinga si atinda kinga. Donc esali boyo ekondoko kitaka ka place ekobanda misala lobi kaka. Donc lelo ekokita lobi misala ebandi. Kaka isika kosala misala lobi nde ekokitila kaka wana. Comme ça ba conducteur, ba mécanicien, ba sali ba vérification lobi ebandi musala. Esika papa atindaki alakisaki ngai esika ekosalela wana nde ekokitela. Ngana shilisi nanga boyi papa. Beta maboko. Nazo na mutuna na mutuna. Libanga ya makasi kolo Yesu. Libanga ya makasi jeteki biye koreki. Koreki. Oye, za mataba na mataba. Yango papa Noah fete ya lelo akimi yango po azana mataba na mataba abangi koya na bilamba wana na fete ya lelo. Ayoki wana za kolanda. Alanda papa akimi na yebisa ye papa Noah tokene nkamba papa Noah boyi. Pona nini azana elamba kolata tasaka na mataba na mataba. Bogo kutana. Lingeta papa akimi. Akimi. Papa te ngana yebisa kiye tokene. Alobi tikeza te na yebisi na kofutela yo. Kasi amona ni te yawo. Na bengi na telefone ayambi te. Bon, mutu akangi likofi ezongi sima elakisi nini? Ake kobongama? Yazo kobongama le 24. Akolonga bino? Yahweh apesaki lisese ya tata mutu alesaka mwana yo tunaki ye bongo loboko ya mwana soki eza propre okolela yango te lelo nzambe olakisi bonzambe na yo ete mwana oyo babengi koreki loboko na ye eza propre tata akoki na ye kolia na loboko wana Ya solo eza lisese ya makasi tomoni na miso kimona meso nzebe ozoyemba bino. Voilà.
koreki apesaka kimia na lingomba koreki aswanaka te koreki abundaka te koreki apesaka kimia na oh bido 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 kimona meso kimona meso kimona meso kimona meso kimona meso mona meso tosombi kimona meso kimona meso kimona meso bido zero yo tosombi yango eyokani lokola bapesi nga pongi na bando komona bavision naloba eziki mpe alobi azotinda ya ye eza koya koreki yenda bota ijiki mwaye tosala polémique na ye ezali lokola osengi biso ya biso mpe ezolia papa tokosala posa na yo koreki mpe azaka na kati jeteki mpe aza na kati me mwana wana aza makeyele mingi aza makeyele mingi alors vision na ngai eza kitoko makasi papa merci fo ezala ebele tu vraiment nasengaki batracteur tolona tobokola tosengi bato de pêche bapoisson tozwa mingi yango nasengi apaki na bamama bosala ntinisani makasi le 10 août tosala ntinisani toyokani ezala makasi papa te tozowelela ke deja kuna balalisi place oyo pisala ekobanda makambo nyonso ekomi na nzela soki tozosenga bisala wana ezali ke tosala basosiete ya biso moko yango papa mbenza alobi tozobanda lobi biloko oyo tobengisi ntango ekoya totiba place nyonso pongi mpenza ekoya makasi oyo bato monene balalaka na bangozi eza na kati tokomprendre nga nasisi nakombo tata mwana mpe tata molimo santo amen oyo bapesaki te bapesa bamoni bino bamoni te $20 bopesa tokokisa yango meme oyo bayeba na dirigeant bokokisa makambo nasengaki ya $20 biloko nyonso eza na nzela tolingi esheke te sheke ezala biso toza prêt tozolakisa nyonso misala tokozala nango na lingomba surtout na nkamba kuna na Kinshasa ozwi place te oye na yo mbango awa maplombe na bino kaka merci ali na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen Limbangisme oye! Koreki oye! Bajende oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo yambo totonda matei makasi oyo tozwi epai ya tata nzambe topesi programme oyo tokosalela na kati ya ndako ya nzambe soki totali bapandile na biso ya maboko to ezali na kati ya batelefone
tomoni déjà que tosi tokotaki na après-midi. Yango wana kuna na kati motei sima ya nzembo ya bato nyonso mpe libondeli ya liboso oyo mpe akobondela akende mosika te nde akotanga directement mibeko mpe les 12 préceptes bakorali nyonso tokoyemba tour moko tina faki soki bakorali tosilisi libondeli ya bato misato biso mpe bato tokobondela mabondeli ya bato misato tokende mpe mosika te mpe toleki na minkailu nsima ya minkailu motei akoya kotanga nzembo ya bayuda. Modérateur loba communiqué oyo etali fête me bakomunike nyonso lelo ekotangama te peut-être lobi to nsima lobi kabanza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso na ntango tokozala na ntintsani bimbelekela nyonso esengeli ebima lelo na biso ba oyo tozali déjà sur place awa na nkamba sika tobongisa maboko totonda matei ya makasi oyo tozwi epai ya Nzambe na biso na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Na kombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Santo. Nzambe sindika bana bako mosambo. Papa mbenza kotikala na bino awa ngana kokota. Tobondela. Tata Nzambe nkolo Yesu Tata Molimo Santo. Bobatela biso na butu. Batela biso mokolo ya lelo na mikolo ezali koya. Deki bino bolobaki na biso ete totonga Yerusalemi. Salisa biso. Bamaladi ekende mosika liwa mpe etelema mpasi toza komona pesa biso bozwi oyo tokotongela Yerusalemi. Makambo nyonso ya pasi elongo ekende mosika biso tosala mosala oyo bopesi biso. Tozali kobanda lelo zala na biso elongo kino poko misala etambula kimeza na biso kalisa pe bao bazolia na nzela oyo bakomi nanu te bakoma malamu. Biango nde tosengi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Lwenda kambo te na biso pe asilisi sikoyo oyo bakokumba eloko oyo batali na réservoir mazout eza kokoka te. Nzoka nde papa se apesi coup d'envoi lobi kaka oyo musala fo ebanda. Donc kaka sika sikoyo oyo tokotia yango nde ekosomba mazout po oyo pe elikaka mazout ya balabala te kaka na station. Donc soki topesi sikoyo tozotinda mbangu motuka ekende kosomba ngo na mbanza ngungu
kaka na butu oyo pe ekoma comme ça lobi retard ezala te bandeko na biso na faki bakolobaka boye retard makiambi eza boye te Ibuna yango kaka commentaire nga na bakisi ekete topesa okoka $100 $50 po ete nyonso wana po kaka sikoyo ekende kosomba mazuti oyo tozalaki nango awa mazuti oyo bandeko na biso ya DKS bapesaki esi esili mpe kaka lelo na ntongo oyo donc oyo ekomi batali biso motema eza boye te koreki nga la sirisi na nga okombo tata mwa mpe tata molimo santo amen. Engagé, motivé pour la construction des camps au niveau de Jérusalem, avec toutes les collaborateurs membres de la direction générale, direction nationale avec qui le fatigable national Papa Macham, une province de l'exploitation et toutes les provinces de la RDC à l'occurrence de l'époque Kakaka. Nous allons les Congo central qui ont la guerre de Bote mama esenguna ezali na mokolo molelo. Mfana kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Koma sa mwana nga lelo esengo eleki makasi. Oyo kaka ke putulu mati. Donc ça maman était tozali na mboka nkamba elu selemi. Elongo na papa Simon Kibanga nzabe molimo santu. Kai mama Rose Tumbakenda. Mwana ya koreki. Donc toye kopesa tata nzabe libonza. Papa senga kibiso Bildoser. Denga balobaka mwana oyo atindamaka pe akei tata kosepelaka na ye na yango tata molimo santu nzabe molimo santu asepeli na biso makasi bajene nyonso tata alobi azali na esengo mingi asalaki mpe na motema likolo me alali pongi lelo kolala pongi papa alobi afongoleli biso apamboli opération $20 oyo etikalaki topesa kosalela nzambe ezali esengo makasi kozala elengo na tata molimo santu tata nzambe parceke ye nde azali patron de la 4e génération balongaka ye te azali moto biso mpe bana na ye basimbaka biso te bakolonga biso te basimaki bankangani oye ezalaki pasi po tozwa yango bato nyonso bazokolela po basomba yango me biso tosenge pa papa na mabondeli kaka tozosenga na mabondeli lokwa mabondeli elekai makasi tokanisaki nde tokozwa yango te me
le 4 août yango na atini ezoya yango mpe tomoni yango na miso nyonso amoni mingi badutaki neti kozwa yango te. Bote papa esengonese. Merci. Émotion, nazozanga maloba. Makambo minene esalemi ezali volonté ya tata Molimo Santu papa Simon Mukangani. Topesi ye merci. Pamba te apesi biso confiance, apesi biso devoir. Tosomele bulldozer, tosombi yango lelo topesi yango, tozali na esengo lokumu kaka ezongi epai na ye. Mingi akolopesa te. Mpona bana koreki ya mokili mobimba kopesa biso confiance ndenge tata Molimo Santu apesi biso confiance. Matoi na biso ndenge tolobaka ntango nyonso ezalaka na nkamba soki papa asengi apesi na biso tokitiseli bango basala mpona bolamu na biso bénédiction na biso mpe lokumu na ye. Merci beaucoup. Mbote mama esengo nini ezali nango na mokolo molelo. Merci papa naza na esengo makasi parce que elaka ya tata Molimo Santu ekokisami biso bana na ye ya koreki toyela bulldozer oyo toprometaki mpe ye moko apesaki biso date ya le 4 août. Vraiment esengo eza makasi koleka. Nyonso bandimaki teke bulldozer ezali nini okoki koloba? Oyo nyonso bandimaki teke bulldozer ezali donc yango oyo emonani na liboso ya tata Molimo Santu. Donc biso tokosaka te mpe papa Simon akosaka te aza nzambe. Yango ozoyoka nzembo oyo faki azobeta bilaka na ye yango ekokisami. Libota ya levi toyekolela epa na ye tokosaka te bulldozer yango oyo. Totondi yo boto. Merci beaucoup papa. Esengo makosi. Bote mama esengo na ezali na mokolo molelo. Merci papa. Esengo eza makasi. Papa te ezalaki promesse lelo ekomi réalisation. Yango toye libota ya levi libota ya koreki liboso ya yawe apambola biso koleka po année prochaine topesa ye ya mingi lisusu koleka. Papa esengo na ezali na mokolo molelo. Esengo na ngai ezali ke ndenge tonyokwamaki mpona eloko oyo tokokisi eloko oyo batata Simon Mukangani Molimo Santu nzambe asengaki biso topesi yango ye mpe asepeli yango ngai mpe na esengo makasi nasepeli mpe basakrifisi tosali mpona eloko oyo tozwi mapamboli. Bote papa esengo na ezali na mokolo molelo. Mbote papa journaliste. Mbote papa journaliste. Merci lelo ezane mokolo yango ezali mokolo ya rendez-vous pamba te likambo esalami mokolo lelo elingi kosalama depuis le 17 juillet 2025 mais ye moko nzambe tata Molimo Santu sa divinité papa Simon Mukangani a ramené le 4 août pour nous kopesa renfort pamba te koreki yango ezali noyau de la jeunesse. Ezali double événement mokolo ya Ijiki pona milulu ya Ijiki na 4 août pe mokolo yango ekoïncide na bopesi bulldozer o nzambe tata Molimo Santu asengaki na la grande chorale ya koreki
ya mokili mobima tosomba bildose nakanisi papa journaliste koloba ezali mingi me komona kimona meso pamba te bato balembi koyoka baza na posa kimona meso lelo ezali mokola kimona meso balobaka na français qui vivra verra. Merci. Votre maman présidente esengo ezali na mokolo molelo. Merci papa journaliste esengo ezali makasi mingi ya solo kozala mwana papa Simon Kimbangu kiangani ezali esengo boye moko mosusu te nzambe alata nzoto aye kati na mokili na papa Diangenda lelo na papa Simon Kimbangu kiangani. Alors papa Simon Kimbangu kiangani azali na posa lingomba développer kende mosika tango tozali komona babiloko boye kotombola lingomba na biso. Ça ne fait que me réjouir. Biso nyonso totikali koemboîter le pas de travailler pour être lingomba na biso tokoma autonome, tokoma indépendant. Na eloko nyonso esengeli développement lingomba na biso en termes ya construction, en termes ya autosuffisance alimentaire et bien d'autres. Vraiment, esengo nanga na bandi eleki ya bato nyonso po naza na esengo makasi tata Simon Kimbangu kiangani azwa loku koreki oye tosepeli longonia.